Si moi si wana parce que cela n'est pas botaka. Soki moi si wana ndoki. Moi ça mon science au kit. Yango ba bébé si ba journaliste c'est belé ba ko ba PD. On pèse espoir à l'okutate, je suis marié. Dans un moi si na ngai. So ko moninga na moi si na ngai na danger. Ya danger te. To tinda mbongo, ba osaka na mbongo ya ba ça qui ça. Oyebi Romain 623 le salaire du péché c'est la mort. Congo France nous sommes bango. Bango na biso, nous sommes bango. Ekara molai. Pense encore site ya solo masolo ya danger. Masolo ya kitoko. Congo France encore. Bonjour prophète Kefa. Bonjour artiste Mouna, roi de Makembe Senzambia Pambulayo parce que Zwingai Kaka Bongo. Alors ko singa na studio na bino ya Congo France. Ah so motaboy Congo France ça mokili na ye Nzambia Pambola bino. L'autre jour na biko na biso ya ligne. Tout sur la par rapport ya comportement des journalistes Sébastien Libali. Pour non prophète Kefa nous Sébastien ba mener vie bazo mener vie médiocre parce que bazo lingagotique à temps autant. Oyebi temps appartient à Dieu. Espace aux hommes. Aux hommes, tant que tu as place, il y a espace, il y a temps, espace. Les hommes ont besoin de s'imbaquer dans le monde. Parce que bien comme journaliste, ça m'ibale. Puis parce que ça, les loyaux, ils allaient même contre la Bible. Il y a un moment où ils ont besoin de s'imbaquer. Comportement la vie na bango ne ba mishwa zo zela amusa ko na 30 ans musa ko moi si mon corps journaliste awa sala ba internet ko na 30 ans zela ba mobala ko ta ya bala ya tezi wa ni bali te ba zo zela ki bas ba ya ba zo wase ba ki nona pour na on analyse non ça et ça négatif parce que yo zela comme na 30 ans li bala pe bala ka moi si lelo lobité ba na copine concubinage, fiançailles, dernière étape de mariage, puis on continue le mariage. Donc, copine est déjà dans le téléphone, ma moto est dans le téléphone. Alors, na âge, on a 30 ans, 35 ans. Alors que moi, si, à âge, pendant que je ça, il y a pendant 25 ans. Si, l'icolo. Parce que je suis en ménopause, on a 45 ans. Je suis 47 ans. Bon, il y a 35 ans, 30 ans, 40 ans. Au bout de noté, au bout de la poto. Au bout de la poto, zozelaye. Abala, azana moi, si na ban. A divorce abala ngonga nini ye avant bala yo ngonga nini akwa ko sala misala wana et tout ce ka bali yo okobota bana combien et bien ko bala yo na sens nini parce que plus pas ni bali ya poto otoyebi bango batika basi bango na poto baye awa baye ko bazuyo petite abani ko beto makembese lembo abayene asundolio yango moni bazati jou batika na bango kandengo donc eza vie moko mabe vie ya papa so na menga balisa yo pambola même na Kinshasa ko balisa yo ozupi mobali ya bien ko leka poto même okena mbanda kisa mboka na ota akoipo ko balisa yo ozupi mobali ya bien soki mokena mboka na basangu sukuna akoko balisa yo parce que vie eza partout vie eza poto te alors soki bana ba comportement na bazo sala bango bazo bebisa vie na bango prépare ba journée mingi ya basi bazali awa ba beba na bango vie ya malamu zate ba ola bani bali to mona ezali moi ça dans la pota boti bana ma comme si bana wana loba bana o yinta bota moi zo benge pe suna na appel alors mama mwana tidor azo benga mwana loba mwana ko pesa bango conseil to bana na pe baza ba papa na bango conseil no ko bon conseil na ko pesa na bango muna artiste mwana moto otikela mwana moto même bokoli ndenge so pesi amour nyonso papa otikela mwana ezali flatterie soki moi soki boye alobake azolinga bana non eza flatterie eloko nyonso flatterie et même moto na kati na dibulu ozomona bébé oya ye aboti ya benga bango bébé oya ye aboti na bango na Kisasa asalisaka bango saka si mobali ya mwasi ya poto aboti bana so alingi bana amema na poto to apesa mbongo balandaka mbongo na bango balandaka influence na bango or que eza na impact moko te soki mwasi na sirène soki mwasi wana parce que sirène n'est pas botaka soki mwasi wana ndoki mwasi wa moto science au kit yango ba bébé ba journaliste belé ba komi ba PD ba komi ba bisexuel bazobeta makembese ye bazobeta basi musu makembese baza ebele awa ebuso moni vi na bango ezobonga te soki mwasi ati pota somene mwa kete moni vi mais akolia yo soko le biloko mbo préparer mbango alors vi na bango eza toujours négatif en fait que vous avez ba journaliste dans la site na yo John Lepa TV conseil no pesa na ba journaliste oya yo poza na bango ya basi na mibali na pesa ko ya basi na libota elanzami soki mobali alingi na foi normal awa bolingana mais otala avenir na mobali na yo soki balingi ayer bolingana il faut tout na mobali wana obala ozandenge nini o divorce makambo nyonso soki okenda makambo ya mbangu atake mwana na nzambe un homme de Dieu okosuka mabe po batebele basuka mabe oyi bali na yo petit zwa mwasi oyo akokai na vie na yo mais basi ozo bani bali ya poto wana
oyo basi ya poto bazo mibale ya ba journaliste bazo basi ya poto ba age mon côté so li basi wana ba nango ba koko tinjili basala kala matindika ya kala papa moto boti bana mitano moto ba ba ride côté partout yo jeune bo mona motakala mama na o mona motakala ya grande sœur na yo c'est la malédiction elle est connue bazo wela ba journaliste pe poto bazo ya po nga ba jeune bazo be bisa bango o yebi na monde des ténèbres monde de l'esprit est très bien organisé. Le gars est très bien organisé, il y a des raisons, il y a des chances, il y a des camarades, il y a des journalistes, il y a des posés. Mais aux oramons, aussi Magala, moi j'attends pas me foutre la tête. Aux oramons, aussi Magala, autant moi la macroule. Aux oramons qui va bon mabé, bah tapage mort inutile. Moi je suis tout à tout le wana. On y bali bon atambola na bango. Mon bal tout à tout le wana. On y basi bon atambola na bango. Suga na ngwezani malédiction pe makambezo funga mate. En fait ngeko yo posa star ya internet o yebani monde mobile babasi babenga ko mbali babenga ko. Okuta na pe ba tentation basi balinga. Ebele muna na koloba na lingi yo te na kopesa espoir à lokuta te. Je suis marié nazana mwasi na ngai soko moninga na mwasi na ngai na danger ya danger te ozomona mais na lingeli tozana ka ndengo tozokina ye alors na kolinga ba influence on a te pour après sanga ya kabila ngano moi je suis un homme de Dieu je marche avec les principes de Dieu ya on makambo ngé resila en fait muto omona na ekato lingi muto omona te o sala ngo to lingi po muto omona te et suka bino bana soki moto alingi yango te tolobi na Apocalypse chapitre 3 verset 7 oye bomba minzamba zo fungola yango soko moni Hébreux 4:3 alobi o ezana bokuku nzambe kolongola yango ba so balobi yango tokesu na Matthieu na Luc 12 verset 3 ata na sala mabele nzambe kofungola yango ata na libato bakomona ngate ba place ze bele ko bomba na bato komona ngate mais Dieu me voit etant nzambe azotala ngai na ko justifier pa nzambe ni na ko kosa bato te ke na kosa nzambe so na kosi bato na kosi nzambe alors nzambe moto aboma to banga moto to manzutu na molimo mais to banga moto aboma manzutu te soki boete na yiba pasteur ebele bakwei ba baby sami na makambo wana et puis bazola ta basi wana bazola ta nzoto ya sirène akoya lokola alati nzoto na mosali na nzambe or kazali viper mais tango bosanga na ye muna artiste oyebi soki yo mobali otamboli obeti basi 20 makembese ozana 20 esprits ozana 20 esprits à distraction ozapina 20 microbes ozabi donc sur 20 moi si pendenge moko soko otamboli ibali plus de 50 vous avez 50 esprits 50 microbes 50 vinelo bezala okomona tango moi si on a combien 35 à 40 ans alingi kobota te on a zanga mobali ya poto oyebi konfene nango artiste et konfene nango ni mona libumu ba scariste ba kilostome na ba myome na ba fibrone et bimé bando bota etoni libumba moya bota le suezate et confiner nango parce que tango na bota de 22 ans jusqu'à 40 ans à sali yango te azozela et nzambe pesa na confusion okomona mibali azo de la bota na basi ya pota ba bota kala et confiner nango zani ba prostate moi jeune ba prostate pourquoi ma kembese le cas lembo be suka nango soka bete prostate et si maman ni abimi dingundu babanda ka bosi moko te États-Unis azo changer partout azo luka place za na yango et so comme il passe ba te la rakake sera moi ça pota bengo za wapi azo banga azo téléphone place na place akobanga parce que azo tambola bosembo te qui n'a pas rosé moi à cause de moi c'est pas na basi na Kinshasa ba osala makambo na bango ba sapoto batinda mbongo ba osaka na mbongo ya ba sa Kinshasa oyebi Romains 6:23 le salaire du péché c'est la mort yango mona bazo kwena na mabulu bazo kwena na bapasi na hôpital na ba malade oyo ezo ba na kati na ngote tozo banga sida faut banga gonocoque faut banga syphilis ba maladie pe ya makasi ya sida mais le trop vient ku fate mais syphilis qu'est-ce que tu dis ngunda côté moko lingundu à côté ma prostate wana ozomona vie ya bana libale belé ezobeba parce que sangisa moi c'est mon apota ko ya alors na kata maison ibo lukanga ba gêne tango ça rapport sexuel naï akamatika koto atina nzoto naï tango yo sisi ko ça rapport sexuel abimisa yango azui ba spermatozoïde nzoto na monumba akopesa ngo na maison esili vie na esili mini moso mona bale moso koma ba pédé ba koma ba homosexuel ba bisexuel à cause na biloko wana moi si mususu bombali mususu apoto ayeboye ana biloko na nzoto esenge kaka nini a récupérer kaka ba sper ya mwasi akoya boye akamati ba coton akosi bo moi sanga suya bino ni faut me suer moi même a suer papier on a aboki papier on
abombi yango akende ngo akende ba ça pena ba fio ba sala internet o da ba yepa no ba zolela ba ngeke pa libal ta libal l'équipe ebele basi ebele mon ayebisa bango botambola conformément à la volonté de Dieu sur base internet bana mibali ebele mibali ba journaliste internet ba surtout ba yebana wana ba ça pena basi ebele bo ba yebana ba lingi basi akisa isute banga basi apoto bo pe basi oyo bazali oyo ba internet oyo ba yebana ba lingi super mibali akisa te ba lingi kapoto tala bulu yeke koti na monde wana alors bazo tika te nzambe asana bomoi na bango tika nzambe asana bomoi na yo omona loboko na nzambe basi ebele. Est-ce que ça ba garçon oyo ko tango ebi ba linga ka basa pote belo yebi atana basi ata moko ata mibali te na ko tanga te parce que il faut to banga l'état basé belé na ibango bana vie moko médiocre et puis na conseiller ka bango je l'appelle petite keloko wana je l'appelle talanzamba lingi boy rôle na biso nga za sentiment. Un prophète, c'est celui qui prend la pensée de Dieu, il transporte le peuple de Dieu. C'est pourquoi tant garçon moi na moi si ba changer ka bengo pe changer mibali basi ebele na kuta ebele internet na kuta bango ba yape na biro na ngai na kuta bango mais na zone saka bango na nzela tala vie ozokene na bango et puis mabe na bango zani alingi na moi si apoto lelo soko zo dépendre te aboya aux États-Unis aux États-Unis so dépendre te aboya à Allemagne aux Allemagne à Chine ti okozwa ndundu mitakala na bango basi apoto bazo sambwisa bango mitakala polele fumangani babombaka yango babimisi fumangani na bango liboso ya mokili mobimba mibali pe ndenge moko bakamati fumangani babimisi yango à cause eza bezi te à cause ya lokoso na bango to ça l'amour l'accent imo ngana na chambre na mutakala tala nzoto na ngai tala nzoto na or ke bazo résister zo bango te tango basilisi yango ba publier yango bosamboli okosambola ko mbonga kala yango basambo ko mbonga kala balingi vie rapide non vie eza combat papa même ngai John ngefana uta boy na ko biso na la salino ba image na ngamba la sima esika na uta boko kambo na 24 novembre. Tant que ça émission sima na kwa na ba image au mona ndenge na sala kata la vie misala ndenge ko sala ota la vie na lelo na sala yango na zaka na motema munyenga kangai motema na pesa ki nzambe na sala musana na pasi na kubanga nzambe na koyoka nzambe lelo nzambe pamboli ngai na kedi boso c'est ça na ko so ba gege ndenge baninga bazo zwate mibasi ya poto mosala bango afola ribale ebele mbongo na bango mosala basala kani pa bebisa bato mais na so plus passion de sirène mibali ya poto plus pas c'est ça aussi ba magicien ba franc-maçon mibala poto zo linga wana oyo bala obite masuba ya banyena bango akei pina na toilette ba tiena bassin atie pina na sani bani ko lia nyena ye ba bazo même ba musicien mais ale nyena ye ale ya tirang 1 ya bozo fi ba nyena est-ce que obika ndenge na bisaki bino mikwa lini tozolo kundola mambo ezobomba na kati de mana bisaki bino awa ngala ko kundola mambo ba journaliste na ko kundola mambo ba musicien na zo kundola nyonso ebatama vraiment merci na Corneille Ilunga vraiment na kati Allemagne merci benelo ojinga yi ba billet mikanda ko na kati Allemagne na bosanité Fanny Bongende mama Lupango en fait nous pas continuer ko kundola o tozo kundola ba journaliste le mo tozo psolola mambo ba journaliste ya basi na mibali oyo bazo wela ko lidinga mibali taka poto basi na biso bazokola pe kolinga nini conseil nini ezaka okopesa na bajournaliste oyo balingi kobota te bazozelaka basi ya poto na basi oyo mpe balingi kolinga awa te bazozelaka ni conseil nini take papa take mosali na nzambe conseil nini okopesa bango bazolanda conseil na kopesa bango vie ya moto etali nzambe etali moto te soki ozosela obota te poto ngobala poto mais bible ezoyebisa biso na 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Quand les gens chercheront la paix, il n'y aura pas la paix dans le monde. Et Jésus-Christ revient bientôt. Là, il y a ce qu'il y a si il botate. On met là-bas qui sur baka baka, pas qu'on ait la poto. Les logs c'est multiplié pour remplacer la terre. Bobota, autant la mobile ni okoninga, ils allaient à poto, mais ils sont célibataires. Ils allaient à Kinshasa, ils allaient célibataires. Ils allaient à Mbandaka, ils allaient célibataires. Beaucoup bala na bosa la vie na bino. Ngana moi sangato bandaki na zéro, na rien. Les lopes to mata muke muke. Na mibali oyo, ya ba journaliste, o bandiki ka basi ya poto, frère. Et on a passé na bino pour bobote. Biloko basala kabino boyebi yango te. Monde oyo 1 Jean chapitre 5 verset 19, nous sommes les enfants de Dieu. Il faut savoir que le monde de Dieu c'est le poussé du malin. Ba baby sabine belé. Bala mwasi, soki mwasi apota zali libre. Abota te, to abota mona mo balé bolingo ba kontarango te. On va récupérer. Mais moi ça qui ça peut vous na bango belé. Bozo ko saka bango basi apoto. Et ça mabe. Tika motema na po na choix oyo lingili kama libale za choix. Bon, continuons à kimia. Mais elle a connu ce lukaka avantage nango. Ouais, lukaka profit.
esukaka mabe yango moni bible lobi ntango moto azokoluka likambo oyo nzambe azosepela nango te Deutéronome 28 verset 28 lobi Dieu l'envoie l'esprit d'égarement, personne ne peut les sauver. Les autres moni ba journaliste belé ba côté na ba égarement mibali oya basi non pas oya basi ndeleki au moins ta mibali omona mwasa ye akangi kaleson na ye akeba nganga akangi tindela ngai boye ndenge moko kisi oyo akakange na kisa bosa na bana na eto abengisa ye kisi yango babenga komona ngo chakala hai zakala hai ezali awa mobala poto ye akuta na poto na mbongo atiki mo mais nana moma benga ngai bele papa atiki na bana mitano ayeki sasa linga kuzonga te bakanga na zakala hai mibali pe ya kisisa ndenge moko même adi kusubetimo note akotoka linzaka ne agrate kaka muke atu kaka mwa saite muke akepa nganga tiki yango ba bloquer ye so ke pota na lingi voiture ye na lingi 2000 3000 mboko ne 2000 saka na ngoni neme prophète ne pas moi ça sombele mutuka te moi si ako sombela nga mutuka te nga mutu na nzambe te nzambe asimba kaka mitema ya bato papa te muno osombela nga atamba na makolo te ata moto nyonso nga na moto ya bato na moto na bato na tambola na nzambe alingi na sunga bato ba prière nanga tango esimbi moto pe bale msato ba tie motema parole ba prophète nga telemela biso ba journaliste yango telemela biso ba basa ba to sala musala net au moins ye mo pe msa sala ngo na kuzo au moins ye mo pe te nako sala ngo na kuzu te parce que na banga nzambe mo na mo santu te so na bina mo santu wana zoko sanzambe mais na banga nzambe moke motu nzambe muta pesi ngai a travail bato nzambe asaka travail bato ya malamu mais nako bebisa bonzoto na ngai na bozambe na ngai na makambo mokili te oyebi Matthieu 16 25 elobi 26 elobi à quoi sert un homme de gagner tout le monde si perdre son âme na mission nzambe apesi ngai ya kosembola nzela ya kobongisa nzela kopesa pe toli na mabonde mpo bato babika yango mission na ngai eza yango na telemi moto te mais j'ai dit la vérité. Merci prophète de façon qu'on peut sa numéro na photo 6 na micro ligne na biso tolobaki micro ligne tozo kundola okoloba un mot pe sous ne pona émission micro ligne kundenge tozo non micro en ligne na sala ngo trois fois pas na yo mon artiste nzambe apambola yo parce que ezo kundola makambo ya vérité bombani parce que bato ba fungwama au moins Ephésiens 5:14 lobi toi qui dors réveille-toi ibali ya poto bo fungwa misu na bino qui se comme na kisasa basi ya poto bo fungula makasi parce que bazoto bakisi na bango na Londres ba ko bebisa bino bo éveiller parce que nzambe azali nzambe pe akotikala nzambe motanga contacter ngai pona sunga ye spirituellement physiquement moralement et physiquement okozwanga na WhatsApp imo Viber 00243 89 610 49 41 numéro mosoko zwanga na 00243 81 807 26 78 okozwanga pe na privé na ngai na 00243 99 42 937 na kosunga yo soko moni quelque part mobali azopesa mbongo lisute ayaki sasa bakosunga lopango mbongo emonana te lobate bakanga na chakala hai alors yo mwasi soko moni ba internet mobali ayawa abani ko tromper kamba masolo zwaka eloko te eba ita sa chance na yo abebisa yo parce que azana tina na ote azomona obenga na kosunga bino ba prière pe nzambe pambola chaîne yo munene penza oyo Congo France 3W Congo France eza chaîne moko ya munene oyo ngonga nyonso nazali wana ko participer pe na émission na bango parce que bango bazaki kosunga pe chaîne na ngai tango ezali bébé mais lelo bébé akomesu biberon te bébé siko bandi kokemba nzambe apambola bino. Merci prophète. Merci beaucoup. Merci beaucoup na bande connaissance balandi biso na 3W Congo France boki prophète ngefani nga lobby ezaki sujet to kaboli pona ba journaliste o bazonga kobota na kini nte bazozela ka basa poto na basi na biso pe bazosa musala ya internet o balingi ko bala te ana kiata mbala kina ye azomoni loka distraction ya linga mbala uta poto ya abala ye boki prophète ngefani nga lobby atindi bino bota ta 12 oya basi patini mbolinga bobala beaucoup raté l'alliance kaka boye donc micro linton episode na kokundula Congo France ndé ba idéologie za la kaboy boss je dis pumba boende za la bien a pesi mon artiste masolo asimba bâton na telemi mbala mona lobby masolo bandi donc botala micro linton kokundula o pas à posa pesa asa droit de réponse na ye journaliste oloba par rapport
oza na poto to solo no na téléphone nga na za to sala émission na téléphone o ba linga yo o ba kanga na zakala o ba sala boyo o ba sala micro ligne ezali benga ngai na numéro estiami wana na koloba po biso to kundola. Merci na malo loloriste congolais wa soutenir moi ne mon artiste mama oza Coca-Cola na kobo sa te mame milinzemba motema tout pele ya mbetolo na kobo sa te Corneille Ilunga. Merci venanga Jubilé Martis na Catalman. Merci na kobo sana yote Fanny Bongende la poupée de Paris nto sombi lupangu na bandal bo kazua te et ça nous peut monter ma passe te bo sombati Fanny Bongende sa sombaki na kobo sana te bienvenue à douceur. La petite poisson mystique Congo France France.com site ya solo masolo ya danzo masolo ya kitoko. Congo France.com